bandeko na sepeli likambo na banda koloba banda na koma collaborateur ba kombata oni ekende ekosala eloko moko te na Congo lelo oyo mokonzi ya mboka bandeko iye moko en personne asengi oni ekende na malembe liboso mpe na kati ya oni na États-Unis mokonzi ya mboka asengi bakende bisika mosusu ezali baza na bango posa wapi na Haïti. Bon, wana mokonzi ya mboka alobi te yasengi kaka bakende boyoka ye bandeko. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est exprimé devant la tribune de l'ONU pour demander le départ anticipé de la MONUSCO de son pays, la RDC. La MONUSCO étant l'équivalent de la MINUSMA au Mali ou alors l'équivalent de la MINUSCA en République centrafricaine. Écoutons-le. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Alors cette demande intervient après des séries de manifestations des populations congolaises avec décès à l'appui pour demander le départ de la MONUSCO présente dans leur pays depuis plus de 20 ans déjà. Mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est exprimé devant la tribune de l'ONU pour demander le départ anticipé de la MONUSCO de son pays, la RDC. La MONUSCO étant l'équivalent de la MINUSMA au Mali ou alors l'équivalent de la MINUSCA en République centrafricaine. Écoutons-le. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Alors cette demande intervient après des séries de manifestations des populations congolaises avec décès à l'appui pour demander le départ de la MONUSCO présente dans leur pays depuis plus de 20 ans déjà. Bandeko mokonzi ya mboka nazo repetele bino oyo azali vrai mokonzi oyo esengi na Congo Zaïre. Aza penza vrai ya ba vrai remplaçant aza te pour le moment oyo na kokomona capable ata bino na misu na bino bozomona pe bien
oyo aza capable aremplace ye aleka ye aza te mpo na makambo asali na oyo akosala na pose ndenge azali. Nazosenga na bino teke botika obia kopupula ye te. Kopupula ye wana eza petit problème. Bokosala na bino ye palenda rando azaka mpe na kati ya masolo ti bobenda ta bavideo na ye mosusu bokomprendre epesa popula na fo pa mpe kaka na kipresident bokokozwa susu klase mosusu ye ekole kara atanga te, ekole baimpoli mpe atanga te, me ekole bato balenda azala ta babana kotonga ngo alenda alelise moto apolo bisika azalalaka susu bien te, cauchemar na bacauchemar. Mbuta Seveni yazolinga tikela mwane place alobi ndenge tokie kuna na Bunaganda sécurité wana na ndimi te engambe oyo alenda boy aotika biso calme, aza grand boliste toluka mindondo te eza ida bien Mbuta Museveni. Bandeko nanga combattant, bandeko nanga peuple congolais oyo aza mokonzi ya bien, ya bien, azo travailler bien na kati ya difficulté, azo buka tout na kati ya bakor, azo lia bango lokola mpuku. Bon, lokola mpuku te, ya liaka lokola mpuku te, wana bato bozolinga bovote na kati ya ba accord azosala neti amonaki te neti atangaki te, neti ye mpe asinyaki mosusu te. Alors président bongo boya kotya nani? Bokoya kotya nani? Martin Pécher? Nalobi Martin Pécher penza oyo ambisi boya koloba o manqué président Martin Fayulu te ye te. Bien sûr bakombo niko kokana ne bandeli eza nango mpe preno neti nga robo soko beti na Google barobo baebele oyo eza exemple boya kotya Martin Pécher. Bandeko nako préféré botya mbiso aza na mai ye moko nina soko boya kotya nani bino? Vieux Moïse nazoloba président Moïse Katumbi te bakombo ekokana. Nalobi mpe Moïse ya Israel te bakombo mpe ekokanaka. Bien sûr oyoyo napesi exemple Vieux Moïse ya quartier na biso ye Moïse kutu oyo ya biso ya Israel ya Bible ata koma Israel te masala ba miracle. Vieux Moïse penza oyo ya kote na biso na quartier na biso bo asala mwa ba evre na ye me na quartier na biso eza na mbongo ya quartier me asalaki mwa ba evre ya kokata matiti na terabale. Alobi terabale ya ye bon tosalikani tondimi ti tolobi ya terabale ya Moïse alobi abimisi bajoueur tosalikani tondimi po acontribue. Vieux Moïse apesi yo mbote menaki président ba vrai ba Vieux Moïse ya quartier na biso
ba Martin Pesser. Mais non. Lobande, so bolinge élection zala. To tchele tu ba président penza wa solo. Ba Martin Fayulu, ba zalaka po ba décorer élection, ba comprendre ne ba to ba bima l'échec. To ba président Moïse Katumbi, to tcheba onka ba décorer. To siko ye moko o elenda. Alenda solo bolo ba papa robo ipo komi mwana wewa. Te bana wewa baloba ya solo. Bien sûr, bango bakumisaka nyonso na kabakaba. Izaki kabakaba na zoloba. Na zoloba mama kabakaba te. Bo confondra ba kabakaba te. Tozala ba kabakaba différent. Ya criminel na ya Monsanto. La Santa. Alors, awa bandeko président oyo tozana ye eza sauvetage. Eza penza oyo akopia ba solution o ba combattant balobaka na théorie. Po asali déjà makambo ebele o ba combattant balobaka na théorie. Bazaka na posa pa kosala yango na pratique, mais makoki eza te. Ba élément pe ba kosala yango baza te. Ide kaka moto ezali. Mais ye, ide kaka te aza président. Banomaki ye, problème eza te. Moïse pe balingi banome Pharaon. Makomaki te na ba Moïse o te. Siko nake na oyo ya Bible. Nazolo ba oyo te ya quartier na biso. Mais sikoyo, ye. So banomaki ye. Bazo regrete. Bazo regrete makasi modele banomaki. Batala gini. Balandai maloba na biso bakombata. So balandai bakosanaki. Balobai ki so to nommé Moïse Pamba. Yako balukila biso. So to nommé mususo nani. 135 ngombe, comme on est Azabe président. Président Vital Kamerhe. Kolimbi sangate président Vital Kamerhe. Comme on est sur Kima, pour la qualité place no, eza makala. Naba izai kabakaba, yango ezo Kima. Soko ezagi ya liberté, comme on est Kima ngate. Muyebi, fakwa. Alors bandeko, nebi fakwa wana azo travail. Na président Fachi, oui. Ezara stratégie. Ezara stratégie. Asa l'erreur talo ta place à président. Pour qu'on soit dernier de botu à okunda mambala mona sama belé a commis poussière. Bandeko président oyoyo yende solution. Yende solution tolinga te. D'avance na kine so la kisa. Ba na kine ko soko tali bango bien. Ne tamboli na bango. Bazo discuter dollar et mati. Mende élection ezo sala bango passe na matoi. Azolo bapenza nzalo eko vide mukolo nini. Dollar et mati dollar tuka kino toke nango api penza kino yo. Mais soko lobi neka élection atali omiso babe bul nino susu. Po ba mso azo kanisa so dollar et mati. Allez bato voter élection mba président ke bana kin na ba timba te. Élection ba timbeli yango. Élection ba timbeli yango ba yebi ko tu makambo eko yate miso ba yebi. Mais baza na posa na wote. Nga papa robote ka na zoloba. Bota la comportement. Mais élection le ka na ona Congo. Bota la bien. Bon mona be élection oyo ndar bozolo bango. Bana kini bazo zango ndenge biso to bandako zo na epoka zai. Tango zolo be élection président.
Bisa tozomonaka président mutu akozala wana. Tolinga toyeba bato nini bakozala wana na bafoto. Totala bafoto na bango banongenga. Soki mpe koleka foto ya Lwemba. Totala bango. Po biso élection présidentielle tebika président mutu akozala Mobutu. Ndenge mpe bana kina lelo. Na bapapa na bamama. Majorité. Nyonso te mais majorité. Au moins 87%. Baza d'accord élection te za nango te. So bazo discuter pour na carte électeur. Boyebi Congolais lingaka. Na photo bimaki toko. So photo mo bimaki mabe. So pa soli yango te. Yebaka ngama ikaka. Na star mo. Tone mo président Fati Beton. Wana ndata bimaki mabe o pasola te. Mais soka bimaki mabe ate ya propre mariage na o pasola. Yango moni ba photo na bango nde ba na souci na la carte électeur. Mais l'élection ba kenango wapi. Et puis na pe bango raison. Et puis na biso yango oezo ila bino wana ezali esprit solo ya bien. Élection zate. Ba combattant pe ba vandi kalme teke po bazo bunda sese. Non. Na sese bazo bunda kata banzele na bango. Na ba jona bango. Bazo bunda na makambo teke ya mboka. Po président zo betango bien. Ake penza na oni ayebisi bango. En plus na diplomatie nyonso na respect atelami elombe mobali atelami penzo yoka na voix na ezo sonné ezate ko loba makasi tozoka yo te non o mikro ezampani te bayoki yango bien bakotya mpe ka musique mpe ezobeta sikoyo nde bango mo baraisonner déjà so baza na place ya kotia bakasque bleu na bango te Haïti président na bango mpe kuna kaka na oni président ya Haïti asengi bakende pa na ye bakende pa na ye mutane bango besoin contre bagangi oyo baya kuna mais biso Fatisa yeba avant koma président ndenge nga na yeba baza ba inutile akosakana te soki batiaki bango na Rwanda tolinga toloba baza utile mpo na biso mais lokola batie bango mpa na biso baza utile mpo na Rwanda na Uganda eza clair et net nakosi tsuke boketu wa yambo boketu première olinga su na français te yo pe mangunga boto chango nani na kimongo Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est exprimé devant la tribune de l'ONU pour demander le départ anticipé de la MONUSCO de son pays, la RDC. La MONUSCO étant l'équivalent de la MINUSMA au Mali ou alors l'équivalent de la MINUSCA en République centrafricaine. Écoutons-le. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Alors, cette demande intervient après des séries de manifestations des populations congolaises avec décès à l'appui pour demander le départ de la MONUSCO présente dans leur pays depuis plus de 20 ans déjà.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.